Comme tata moi na pe tata molimo mo centre. Bana tata Simon Kimbangu kiangani. J'espère que boza bien bino nyonso. Na ye na sujet on a bandé ko yebisa bino bozela na koya na pesa bino information. Ya makambu oyo elekaki na tribunal côté bakende ko samba bandeko. Côté bakende ko samba le 12 septembre mkolo ya mbota me tata Simon Kimbangu. Bake ko samba Libuya akangisi église kimbangiste. Akangisi 3 égale 1. Mais na yoka ki ba audio na bango ke eza lokuta bi 3 égale 1 de kangisa ki 26. Mais nzokande biso déjà to kangisa kate. Eza ndenge na biso te. Biso to kangisa kate quel que soit le cas ou le problème to kangisa kate. Ba pekisa biso kokota na ba bureau ba makambo na nyonso. Mais Libuya wana ezaka musala na ye combien de personnes a kangisa, combien de personnes atinde ba prison. Batu ba yebi yango. Sikoyo kokende ko samba ezalaki ke Libuya akende Libuya munanite. Atindi avocat na ye, atindi na pasteur na ye ka yakuna, atindi lisusu na ba donc azaki na ba jeune moko wana, bazaki na ba jeune moko wana. Et puis atindi lisusu na Nunej. Donc kolo église o ya Simon Toko. Bango bazalaki wana par na ye. Côté na biso papa Francis Kompaka azalaki na mama Mbala na papa Révérend Matondo bazalaki kuna. Sikoyo batuni bango. Mukolo ya lingomba église kimbangiste ezali nani? Ayekoloba papa Simon Kimbangu kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. Babi OK. Siko awa na Angola nani ajeraka na Angola a. Mukonzi wana atuni bango papa Nteka aza wapi? Bango balobi be papa Nteka akufa. Babi nani sikoyo azo représenter Angola? Papa Francis Kompaka se présenter. Ngai nde nazo ko se présenter Angola. Alakisi mikanda signé par papa Simon Kimbangu kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. Batuni bango kuna 26 chiffre mal. Chiffre satanique. Batuni bango mikande za wapi? Avocat wana batuni mikande za wapi? Alobi o eza pa na ngate, eza pa na yemoko. Abi oh, comment mikanda eyete bino boza clarté. Bandeko, tozali ko kende. Mukonzi wana yebisi bango. Mikanda na bango ezomona na pena ke basini yango pa mupa kolo lingomba leader mondial. Mais sikoyo bino mukanda na bino ezate. Koma ya kotinda bino atinda mukanda oyo ya yete ye azali nani na lingomba église kimbangiste. Alobi azali chef spirituel adjoint na kati Angola. Baye koloba oh comment ça fait-il ye aza adjoint? Donc numéro 1 azali wapi mukanda oyo ba pesa kiye ya ki adjoint chef spirituel adjoint. Wapi mukanda wana? Mukanda ezate. Mukonzi alobi bino boza clair ten, boza normal te. Comment mukanda ekoki kozala te? Avocat yekoloba ngai na comprendre kananga makambu ya ba église kimbangiste te. Avocat na ye oya tindaki. Abi ngai na comprendre kananga makambu ya église kimbangiste te. Bayi pe comment ye akotinda yo il fallait ye moko amonana. Mais amonanité atindi yo. Il faut atinda pe mikanda nyonso atindi pete. Mukonzi wana yekoloba azalaka déjà na dossier awa. Na 2003 tant chef spirituel l'église kimbangiste yaka. Ba refulaka ye. Dossier wana tozalaka nango. Ayeko zonga na 2014 aza illégal. Siko azotambwisa église ndenge nini na mikanda nini. Il faut aya na mikanda wana. Moko na bango azalaki wana abandaki ko graver. Bayebisi ye. Mais comment yoza awa o graver? Bino boza clair te batomboke lié wana. Yo makambo ezoleka ayo zo graver ngo pona nini po okende nango wapi? Bato 26 chiffre mal. Po okende nango wapi? Botoli téléphone. Balongoli audio abanda ko enregistrer. Ba réinitialiser téléphone. Nde ba ko zongise le téléphone. Tala niveau bandeko.
baye koyebisa papa Francis Kompaka a signé pour azali na mikanda nyonso. Donc a signé. Tango a signé, bayebisi bango bino tellement boza na mikanda te. Et puis ye moko akimi ayete. Atindi pe mikanda te. Alors, boza na quelques jours. Boya ko signé pe bolakisa mikanda oyo ezolakisa ke batia na esika oyo comme chef spirituel adjoint. Tellement ko bioza chef spirituel mikanda wana bolakisa mikanda batata batika kala ti batindaka yo awa ndenge bolobiki batindaka yo awa bolakisa mikanda wana do mikanda nyonso il faut baya ko lakisa ba prouver makambu badeko tozali kokende na ngamu na biso mama mbala zalaki wana ye mtazalaka mikanda nyonso ya lingomba ye mtazalaka mikanda mtajera mikanda a partir ya Angola mama mbala azana ba mikanda ya terrain nyonso donc azana mikanda bango baye koloba biso tozana problème te bango nde bakima biso mais biso tozalaka na problème na bango te wana bato 26 balobi ke biso tozalaka na problème na bango te bango nde bakima biso abi bakokima bino ndenge nini ba paroisse oyo bino bobondelaka ezali na kombo ya nani église nini babi ote eza na kombo église Kimbangiste c'est que mukonzi ya lingomba yende mutatindaka yango po eza église Kimbangiste c'est que mukonzi ya lingomba représentant légal yende koloba église yende mutatindaka yango le bino boza na droit ya koloba te il faut bozonga boya ko se présenter boya na mikanda na bino babimiseki dossier ya 2003 o bazongisaka ye barefulaka ye dossier wana ebimi bakundoli yango balobi aza illégal po azonga 2014 azali illégal azali sérieux te bandeko baye kotuna bango pourquoi bino bokomi ko s'écarter na lingomba bokomi ko s'écarter bokomi mupanzi ekomi ko sala église yango zaka moko ekoma lokola mibale pona nini alo balobi ke biso toza na problème te bango nde batia ba résolution na bango wana nde sika toyokana na bango te pona ba résolution bayebisi bango représentant ya église leader ye a signé résolution mais bino boboyi yango en tant que banani ezalaka te pasteur na bango soi-disant président du collège na bango aye koloba obiso makambo esi esila soki pe inatio so pe nani yango wana inatio wana ye azalaka alandelaka makambo ba église nde alingi atangaka kombo na ye boye bakati ye bayebisi oyo eza lei oyo eza place oyo eza basambisaka eza tribunal bokoki komemela biso makambo wana awa te donc awa ezali tribunal il faut bosamba tomema makambo en ordre donc bango basangana na bato ba église ya Angola kuna basangana sikoyo amema mikanda na ye na bandenge na ye akenda ko se présenter na bango na bande akona voix oyo azana nango wana na bandenge na ye bapesa ye ba droit bapesa ye ba griffe bapesa ki bokonzi na ndenge na l'état azalaka na problème mayele sili bango bakomi lokola basoso basopeli mai bazoko kalisute ye moko avocat lobi nga na comprenaka na nga makambo bakimbangiste te donc avocat milongoli na ye dabila ayebi na ye makambo ngo te do ti batiaki na makambo wana ayebi na ye makambo ngo te ayaki na ko se présenter alobi vérité ke na yebi na nga te bandeko tozokoma na suka ya likambo ebelemi donc c'est ça makambo eleki kuna yangoyo vérité nde yangoyo tellement bato mosusu balinga comprendre te vérité oyo eleki kuna yangoyo soki ye azalaki na mikanda nyonso oyo ezoprouve ke ye batata batia ye wana alingaki azala ase présenter ye moko mais ye atindi avocat atindi bato apesi bango mikanda te eloko te mikanda église eza te mikanda ya o batiela o kibokonzi eza te kutozalaka deya na problème déjà o barefulaka en 2023 oyo kozonga na 2014 donc aza na illégal aza na dossier wana nanu babimisi yango déjà yango bayebisi bango bazonga
baya ko bimisa mikanda na bango baya ko prouver bayebisi bango kutu tozomona makambo eza clair te bayebisi na président du collège ya biso papa Francisco bayebisi bino nyonso soki ba makambo oyo esili bien te bokokangama po tomona bino clair te bakoki kokanga bino nyonso na bango na bino bakangi bino mpona nini tomona makambo ozokende bete eza clair te. Donc tribunal wana kuna jete samba olonga kuna place wana basambisela bakonzi nyonso kuna esika bazalaki. Donc mutu moko boy aya wana yako te ke ngai naza influencer ngai nazala wana kuna mambo wana ezali te. Donc soki yo zalaka mutu moko boy yo influensaka donc kuna siko mambo wana ezali te kuna sukisa bandeko o ngai nakanga ngola o angola eza na maboko na nga kuna nde sukisa papa simoki mbango kianga na lobaki na ye bokende kosamba nga moko na kozala na bino wana sikoyo tokomi kokende na mama na likambo ye akete na bandeko oyo bayaki bazaki na kati église bafilme baimage te babombi sekele ndeko na bango José atelemi liboso ya lingomba liboso ya église na lobaki deya batata wana te baotosa nzambe te ngape nakobenga bango batata te baza batata na nga te nakobenga bango na bakombo baobanga nzambe te nga na tosa bango jamais oyo kotosa nzambe papa simoki bango kia ngani nzambe molimo mosantu nga pe na korespecte oyo kobanga tata simoki bango kia ngani molimo mosantu nga pe na korespecte mais soki yo ozobanga nzambe to tosa nzambe te kombo ya kipapa eza te. José azalaki wana bandeko bango nyonso bandeko na ye kuna na kati donc batini bato bakende kosamba mais bango batikala mpo baconvaincre bandimi azoloba na kati ke ndenge eza wana ndenge na kamba bazoloba ke Paul Dibuya ngimbi aza ndeko na biso te eza lokuta azali ndeko na biso mwana ya papa na biso bazokosa bino aza ndeko na biso mwana ya papa na biso abandi koloba makambo lokuta donc abimisi nzambe bolimo mosantu pasi bangi bango kianga ni lokuta donc bango nde baza na raison bandeko oyebi ke bato bazo comprendre te bokomisa nzambe lokuta na nkamba lokuta ezalaka te nyonso elobomaka na nkamba ezalaka vrai vérité sikoyo José kokobimisa papa simoki mbango kiangani lokuta papa mbenza songia nzila fumu yisu lokuta donc makambo nyonso elobama na nkamba eza lokuta bozo comprendre te nazongi na maloba tata simoki mbango kiangani alobaka nini dimanche moko na kati église wana na fête ba musicien alobi mutu auti Angola azongi Congo malade azwi traitement na Congo esimbi te ayeko kende Afrique du Sud azwi traitement na Afrique du Sud esimbi te akufi na Afrique du Sud nzoto na ezongi wapi na Congo eza likambo ezolinga esala makala te ndeko na bino soi-disant ndeko na bino Dibuya wana alingaka bino te azalaka na kanda na bino ndenge tata na bino banda kobengana ye azalaka na dana na bino ndolia bino moko mutu apesaka ye bokonzi oyo batikelaka ye azwi apesi ye yango apesa Dibuya aza wapi akomaki malade amoniki azokoka lisu te aye Angola asengi Dibuya mbongo Dibuya apesi ye mbongo aye azwi traitement esimbaka te akenda siko tellement ke bino bozo comprendre te tokomi na suka ya likambo bokomona nanu face baolakisa tellement ke omonaka ye leader na bino na Angola bakolakisa bino nde bazokanga ye ndenge bakorécupérer omonika na église wana azotongaka kuna so mpe wapi yango wana église wana bakorécupérer yango nyonso mpo ndenge aza naza illégal atake kipo atonga église wana azali na nani atindaki ye okolo lingomba chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste leader chef donc leader mondial asinya mukanda moko te pona ye dotia azokende kotongaka azosala wana osala ngona ndenge na ye wana ezali kimoyibi azoyiba lingomba biso toyebi na biso ke Paul Dibuya ngimbi azalaka moyibi bozwi bolandaka voix wana bokanisaka eza mutu malamu aza mutu malamu te bokomisa ye oh papa Paul Kisolokele mwana papa Kisolokele boza bazoba
Ye wana dernier chiffre mal. Réincarnation ya Satan. Talaka bakangaka ye akenda me batikaka dossier maloba ya tata déjà lo wanga papa de ngenda Satan okangamela na ngola. Donc yango na il faut azonga po maloba wana ya tata ekokisama. Yango mona zongaka. Donc wana ya bakotilaka dossier pota bakolamusa makambo na ye akangamela susuka place wana. Ya kansaka dossier yango ekosila nango adondwa na ngola ngana kanga ngola. Yo kanga ngola OK. Tozo tala siko makambo ngo ndenge ezokende. Bandeko ningani azosuka. Aza na mukanda moko to ya kolakisa. Biso to yebi ye ki aza mutu atekaka drogue. Mutu atekaka drogue, aza aventurier, aza mutu moko ya malamu te. Paul Dibuya akoka kosala même pas débat scientifique, même pas débat religieux. Ndenge biso to monaka papa Simoki Mbangu kiangani na kati église apesi verset biblique pasteur aye kotanga yango balimboli makambo to mona penake scientifique ezali religieux ezali lingomba na biso ezokende na nguya ya Nzambe. Bino momonaka ba pasteur bazakuna makambo nyonso ndenge lekaka. Ye ba débat wana ko usala ngote do so azwi micro lobi n'importe quoi esili ndenge ezalaka ke pasteur lekali boso lobata mo likambo sala mo ba question ezalaka te. Donc alobaka azwa voix wana tiela bino alibuna bino po bakoma kokumba manango mutu wana azamen ateka drogue azana minduki na kati ya église na bino wana o bino boladaka wana mutu mabe Paul Dibuya wana bokomisa ye o Paul Kisolokele azali mutu ya malamu te suka na ye yangoyo suka na ye yangoyo ndeti kizengi ya kuvubaka azolo bake bakimi na soni banani bakokima na soni tande soni nde lobisaka bango bakimi na soni kuna mutu akimi na soni biso toza donc lingomba na biso ezokende bien na mikanda na ngombe bango bayaki na mikanda te nani akokima na soni bango nde bazaki na soni kuvubaka na esi ya kufa etikali kaka pola azali mutu ya kolanda te esi deja kufa etikali kaka apola mutu te o bakimi biso bakimisaka biso te lingomba ya Nzambe basala nango bajete. Alors tata na bino bakolakisa bino nanu pena ke bino boza 0 boyeba ke boboya na bino kozonga bandimi ya kuna bandimi wo boza libanda ba 26 wana tellement ke boboya kozonga tata so akangika porte ma bakoya kuna epa na bino po bala mango ba to récupérer yango nako ba tongela bino kuna to ko récupérer yango yeba ke kuna ekozala ba dépôt oyo to ba dobombela ba sac ya fufu to zo bombela makayabu ba bidon mafuta to ba dobomba kuna na oyo na église ba tongela bino kuna ba ko récupérer ne spoya ezali église kimbangiste ye azali men ezali église kimbangiste ba ko récupérer nyonso akotika na eloko te place ba ko lakisa bino moni 2024 oyo makambo ezali tieke na kosila na piaki bino 3 ans mais nazo mona mde makambo ezokendela 3 ans oyo esila te eboko bana 3 ans te makambo ezali papa lobi makambo eza nanu makambo ezali bandeko Paul Dibuya batikela ye do batikele combien d'années 22 ans bato 26 au chiffre mal chiffre satanique batikela bango 22 ans bafani na bango bamona ke bango baza bien biso de toza bien te biso de tozo souffrir bango bana bango bien bino boza bien Nzambe zo wela milimo na bino mais bino boza bien bokoma ko chola kombo ya tata bana bino bakoma ko benga kombo ya Nzambe bakoma benga na ndenge ya mabe donc ba respectaka bango tata te baza kuna tina te koyeba kazali Nzambe bino bokosuka na bandimi na bino bokosuka bokotelengana oyo ezali lokola tokomi na ntango ya Noa bozonga bolingi te bozonga bomona ko babondela bino ke biso to souffrir OK merci bandeko sujet yango mais conférence de presse ko dans lelo na pokwa na zangu makambo wana siko koloba malisusu kuna makasi bako kundola makambo nyonso na makambo kolobama onga na yeli bino nanu
yango mena koya lisusu na conférence de presse oyo ezoleka kuna makambo oyo ya kuna na koya koyebisa bino. Alors esengo nga naza nango fona tia nzembo pour biso source na biso ezalaka la chanson dédiée notre Dieu Eskaka Sukisa na tia nzembo Tembo likolo osebo moto na ye abatata bilemo na ye kwasepelisa bango Zamba fandi na batoli kambo ya kokamwa Weke asili sabo kozi ya satana ose Talatina Zamba mi monisi polele Tembo likolo osebo moto na ye Nabatata bilemo na ye kwasepelisa bango Zamba fandi na batoli kambo ya kokamwa Weke asili sabo kozi ya satana ose Talatina Zamba mi monisi polele Bolimbisa na bosani na 6h na banda obondela tana obondela na koti pe sous dossier oyo kaka ya makambo mais prière nanga na mona komi place mo boye papa diangenda abadi koloba kobanga la yote tokolonga bawa gani ha ha bo bwana bo moko bimisa wana tokolonga na biso na tikala kidimba allez tege Kama ya lingomba
Voilà, Moyindo la muka, Moyindo sosola. Moyindo la muka, Moyindo sosola. Makambo bomona na l'église Kimbak, c'est pour ezali les royaumes du ciel, les royaumes de Dieu. Donc que si quand nzamba sika Satan zali. Satan c'est quoi za na Angola? Angola ezali sika mokile banda. Esika mokile banda. Tata simongi motanga yaka na 1921. Azwa apesa biso indépendance spirituelle et indépendance physique, pardon. Si qu'on attend yo, ayo ko pesa biso indépendance spirituelle. Etika le kende Angola po esika mokile banda kuna nde makambo na biso ekangamela. Po moto mundo zo sagesse spirituelle, po moto mundo zo ba pouvoir na yo po ko sala ba biloko oyo lingi. Po moto mundu po koma mutu, tango o balobaki ke moto mundu akoma mundele akoma moto mundu tozali ko kende na tango wana. Siko mutu osala makambo wana ezaka tata simongi banki ya ngani. O batu bazo ko comprendre te. O batu bazo mona ye kaka rien. Papa de ngenda fingama awa. Metango akufi lelo baba église musu se fumama batsa photo papa de ngenda bakoma ko kumisa kuma ko adorer. Lelo batu bakoma ko ndima papa de ngenda. Siko ndenge mo peka balingo sana tata simongi banki ya ngani. Po papa de ngenda wana ye wana shanza corps molibo mosantu. Akufi ye wana ka papa simongi banki ya ngani. Ye wana bandeko nanga. Donc biso tozana nzela ya solo. Bangonde bazana kobunga chiffre mal. Chiffre wana bazaka courte joie. Bisengo ya mukuse bakokende na tango ya 365 jours nzaba bongisela biso te. Po nzambe kolestongo yaka anyokwa maka. Biso papa simongi mbango petango ye anyokwa maki. Biso pe bana na ye ata to nyokwa meza problème te. Mais bango balinga ki passe te. Bango bakanisaka kamba kuna baliaka mte. O mbongo bale tata ndalinga mbongo makila te. Alingaka ba mbongo ya mabete. Siko bango bakota na ba science ya mabe po bazana posa bazala ba mona bango. Mais bana bango eloko te. Baza ba un bon na rien. Eloko te. Siko bato bazolanda bango ba comprendre te. Suka na bango yango. Place boko comprendre que tata simongi bango kia ngana muto salisa ba jeta zali nzambe. Neteba bango balingo sosolana te etali bango. Merci beaucoup bandeko. On a ngana ya binoka yango wana. S'abonner, maximiser, commenter na kati ya chaîne aux ala décider awande vérité, awande makambo. Na osala o tata zotindanga. Donc c'est ça ngana ya kana rien que la vérité. Émission qui mbango nzambe rien que la vérité. Na kosa raté. Donc c'est ça, merci beaucoup, tout le monde, à la prochaine. Ciao, ciao. Mokili